rapport ya kokokisama ya lisakoli eza na biloko mibale eza na part ya nzambe pe eza na part ya moto. Part ya nzambe eza ya kokokisa oyo ya lobi, mais part na yo moto mpona kobenda kokokisama ya nzambe wana na bomoi na yo esengi otikala na présence ya nzambe, otikala na kotosa eloba na nzambe. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, c'est le prophète Élisée Congolo. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Qui met ensemble Ezaliko Nabino. On a remercié IHP Media pour Nangolo Basali Biso ya Okuta Nabino lelo pour nous partager Liloba Nzambe pour nous pamboli à via moko na moko. Sans plus tarder, ce que dans la Bible ya no pembeni okozo ango osimbi on a maboko totanga na mukanda ya Juge chapitre 6 premier verset qui nous a 7e verset ndesika o tozo likanisi o nzambe apesi biso pona kosunga moko na biso natangi na kombo na Yesu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. La main des Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui et détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fit très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe apambola bino une fois de plus. Tenito sola moi likambo mukie na kati ya texte oyo kotanga ezolobela biso que ezolobela biso na peuple Israël. Peuple Israël ezaki peuple oyo Nzambe aponaki bango patie bango pembeni pour que na nzela na ye molongo mobimba eyeba Nzamba solo, parce que mokili mboka na mboka to molongo mobimba mboka na mboka ezalaki na Nzambe nango oyo ezalaki Nzambe mokelite. Et Nzambe aki opona Israël na nzela ya Abraham pour que descendance na ye baza libota oyo Abraham ye moko ote na libota oyo zaki ba Nzambe moko abikeko Nzamba zo atie pembeni po libota na ye baza libota oyo bakotalisa mokili mobimba Nzambe o asolo pe Nzamba bomoi yango Nzambe apesaki bilaka ebe na Israël pe Nzambe ande kotambo na Israël na nguya ne makasi il y a que Israël face à l'adversaire, face à Banguna, Israël a toujours colonga. Pourquoi? Parce que Bilaka Nzambe zaki makasi colonna d'une manière à ce que Nanzela Israël molongo mobimba eso sola que ezana Nzambe o azana sima ba longa Israël ezana Nzambe oyo azana sima bikamo o Israël bikaka pour bamboka nyonso molongo mobimba e banda kolanda Nzambe o Israël. Mais Nathan, au bien aimé la période de Bajige, et la période de Bajige, et la période après la mort de Moïse, et ça, Josué a qui relève, mais Josué n'a pas pu préparer la relève locale à Moïse à 100 ans. D'ailleurs, sur la Bible, Josué a Israël, comme ils étaient vraiment incrédules, c'est bon, choisissez-vous qui voulez servir, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Or, ce qui n'était pas le cas avec Moïse, Moïse, à chaque fois que le peuple abandonnait s'est rébellé, il avait toujours des solutions pour le peuple. Mais bien aimé, Sima Josué, succession Israël et désordre Tikaraki, Mutualanda Kinzela Nae, et Bungisaki Bangon Nzela Nzambe, et Bendaki Kanda Nzambe, Penzamba comme Kotinda Bajige, pour nous ramener Mutema, peuple Nae Panae, enfin que Bilaka Nae, le Koloa peuple, et qu'on y Kokisama. Parce que Nzamba Kosalo est la cas bien aimé dans le Seigneur, mais ceux qui ont longué Nabuzadisé Manzambe, ceux qui ont longué Nabotosi Amobe Konanzambe, et Lubananzambe, bien aimé Rosalo, participer Kokoso, pour nous Bika Bilaka Nzambe. Les loba te belé, bazo ba, toto Keneba Église, toto Sambela, bazo Sakola Biso, Bazo Sakola, et zo Komate. Zoka par rapport, il y
ya kokokisama ya lisakoli eza na biloko mibale eza na part ya nzambe pe eza na part ya moto part ya nzambe eza ya kokokisa oyo ya lobi mais part na yo moto mpona kobenda kokokisama ya nzambe wana na bomoi na yo esengi otikala na présence ya nzambe otikala na kotosa eloba na nzambe elaka na nzambe ekokokisama te soki obimi libanda bozalisama ya nzambe to obimi libanda liloba na nzambe parce que esika kaka moko oyo nzambe amitalisaka oyo nzambe akokisama bilaka na ye eza na kati ya bozalisami na ye mpe na nzela liloba na ye e lokola Israël babimaki babungisaki vraiment bolamu nzambe likolo vi na bango et celle que bango babengamaki selon la promesse de Dieu ya ko assujettir les nations ya ko dominer les nations mais bakomi ko vivre la contradiction et la ka on nzambe peseki bango ezokokisama esute mais bakomi ko vivre contradiction bakomi ko zala assujetti par d'autres nations et Bible lobi que Madian akangai ba on a sabo pendant 7 ans et Israël comme kolela et comme ko souffrir et à chaque fois qu'Israël abandé ko s'aimer parce qu'Israël c'était un peuple c'est un peuple cultivateur à chaque fois bandé ko lona au lieu babuka milona na bango tango komaki na tango moisson bien aimé dans le Seigneur Madian bandé ko yana ba fils de l'Orient pour nous détruire production et Bible lobi que Israël ba komaki malheureux ba komi kolela ba komi kobela nzambe et tango ba beli nzambe nzamba tinde yaki bango mosakoli pour na koya kopesa bango ainsi dit l'Éternel ndenge moko na tango lelo na ye pour na kopesa bino ainsi dit l'Éternel o nzambe alobi pour na vie na yo pour que kolela o zaki na kata bomo na yo et kende mosika ya bomo na yo Israël azo sala musala mais abandé ko liambo musala na été or Bible lobi que l'ouvrier mérite ton salaire. La Bible dit que tu mangeras par la souillure de ton front. Donc, quand la souillure de ton front descend, quand la souillure de ton front coule, tu dois manger. Mais Israël, souillure de son front, il bandait kobima, mais bandait koliate. Pourquoi? Parce que bazaki sous bien aimé en prise, il y a ba madianite. Or, Bible dit que le précieux trésor que Dieu donne à l'homme, c'est l'activité. Et Dieu veut que tout travail procure de l'abondance. Mais bien aimé, Moussala et Israël, bazo s'aimer, mais bazo liate. Or, tant moutazo lona, bien aimé par rapport à la principe yanzambe a liambuma ya musala na ye mais tout le monde à Israël ande ko liambuma musala na ye pourquoi parce qu'azaki na se ya servitude ya ba madianite mais bien aimé dans le Seigneur et loko moko na sepela ranango Israël tomba comprendre que vie bande ko vivre zaki yangote et ko kana na bilaka nzambe te ba telemi pona ko bela nzambe bien aimé dans le Seigneur Bible lobi na biso que nzambe a abandonaka pona libela te peuple na ye a tokendaki musika na ye a tobungaki nzela na ye mais tango zongela ye yebaki yepa ko zongela Bible bi revenez à moi et je reviendrai à vous et nazo prier na tongo lelo que yo otaki musika nzambe o bandi ko mo ba désastre msuna kata bomo na yo o banda ko zongsa motema no pa nzambe parce que comme tant o nzambe alingi atelema pe akota likambo na yo tant ba gangi pa nzambe nzamba tindi mosakoli pona ko blobela bango ko pesa bango message à délivrance message à libération et bien aimé dans le Seigneur après cette prophétie là nzambe ayeko kutana na Gédéon pour la libération d'Israël. Bien aimé, tikana ibiso loko moko bien aimé. Bible bina biso qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps au kolé là, il y a un temps au cause sous servitude, mais ça peut la taille à délivrance. N'est quoi annoncer le temps de la délivrance. Madian abandonné konyo kola Israël, mais à bosana ki Israël zaki peuple nzambe. Oh nzamba tika ba ne pour la liberté. Nzamba ko tika moi ne pour la libunga songolo, mais tangu moi na zonga nzela nzambe, nzambe azongara toujours na bomo ya moi na e. Et tangu nzamba zongi pour na Israël bien aimé, Madian ne savait pas. Madian venait comme une troupe de sauterelles pour notre ma production surtout il y a Israël bien aimé dans le Seigneur et loko moko Madian yeba quitté et ça na promesse moko nzambe où ezaki likolo Israël où il obi que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles na bandi ko sakwa le prophète nzambe au nom de Jésus-Christ de Nazareth soki lelo motema na yo aujourd'hui décision ya ko zongela nzambe ya ko luka nzambe na ko solo kwa prophète nzambe ke ba nenyo surtout au sauterelle la dévorer qui na vie na yo nzambe a ko remplacer yango et loko na sepela kana ngo pa nzambe quand il nous remplace pas à la taille au to bungisela ki likambo tant nzambe a remplacera biso toujours na kembo ya deuxième maison et Bible dit biso que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que bien aimé au ya première maison et Bible tout ça biso que Jacob a bungisela
ozaki mwana Joseph ozaki moloti bandoto mais ton nzamba ko foot ton nzamba ko remplacer ton nzamba créer récupération à récolter mwana ou à récupérer mwana ou à comme premier ministre mwana a garanti ça qui vit nae tina kufa nae ne ko sakola ko prophète nzambe que nzambe a pambola yo nzambe a remplacer le yo koleka oyo bungisaki si seulement tu prends la décision lelo ya ko zongela nzambe ya ko zongela nzela nzambe li pambola nzambe zo zonga na nzela na yo Israël bando sala musala parfois tu travailles mais tu ne te retrouves pas parce que c'est ça musala ya Madianite aussi longtemps que on a serviteur d'aba Madianite bien aimé ato sali musala ato bominzoto bien aimé pour liambo musala na oza difficile yango to mona que tu as tenté dans plusieurs activités ça ne te reproduit toujours pas tu travailles bien aimé mais le salaire que tu gagnes n'est pas consistant bien aimé ozo sala ba makambo be tu investis dans plusieurs domaines on t'escroque toujours tu perds toujours il y a toujours des pertes qui bien aimé en répétition dans ta vie dans tous les domaines maintenant que tu le quoi prophète nzambe nzamba lola lelo atininga pona biso qu'il est encore possible pour que nzambe a remplacé les années qu'on dévorait les sauterelles et loko moko aussi madian abosanaki madian yebaki te que Israël oko kangaye mais oko kangé au-delà de 70 parce qu'il y a une loi de Dieu qui parlait par rapport à la 7e année et cette loi de la 7e année disait que oko kanga mona Israël na boumbu na yo mais à la 7e année il doit être libéré. Or Israël ne peut pas dépasser la 7e année. Nyangoto mona que Madian a kanga Israël bien aimé pendant beaucoup d'années mais quand la 7e année est arrivée bien aimé nzamba otinda prophète quand la 7e année est arrivée nzamba a suscité Gédéon pour la délivrance à Israël. N'est que biso le quoi prophète nzambe comme Bible il y a un temps pour chaque chose, n'est qu'on annonce le 7e année pour la vie na yo. Au 7e année, et ça année où bien aimé dans le Seigneur, où bien aimé dans le Seigneur, au cause de ça boumbuté. Bah au coup où la boumbu na bambula nyonso, au coup où la nakata ko le bambula nyonso. Mais quand la 7e année arrivait, bien aimé dans le Seigneur, le peuple juif devait être libéré de toute servitude. Et n'est que ça la le quoi prophète Nzambe, libération non de toute servitude au nom de Jésus. Tika le beau quoi Nzambe est localisé. Tika faveur Nzambe est localisé. Nzambe a remplacé bambula o basotere baliaki okoza na kata libala bien aimé wana kata libala mais bazo yi bayo mbuma ya libala na yo tu n'arrives pas à avoir des enfants la stérilité t'a bloqué pendant beaucoup d'années bien aimé de Seigneur na sako quoi prophète Nzambe au nom de Jésus-Christ Nzamba lola akuta na yo pe Nzamba lola a remplacé yo parce que Bible bina biso dans le bien aimé dans le Seigneur que après qu'Israël a crié par Nzambe Nzamba yo kotinda prophète et après que ba ki prophétie ya mosakol ba mi zongi sina nzela Nzambe Nzamba kutena Gédéon Nzamba Gédéon pour la délivrance il y a peuple naé n'ako sakola quoi prophète Nzambe Nzambe azo pakola pour la délivrance à libota na yo Nzambe a suscité batu na nzela na yo pour la bimiso na kata situation de traverser si seulement aujourd'hui tu prends la décision de rentrer vers le Seigneur comme il a dit revenez à moi je reviendrai à vous et la production il m'a dit bande ko détruire na fils de l'Orient Nzamba ta capable de fouta yo ko donc c'est là ko leka ba oyo bungisa ki na ba affaire na ba commerce na ba camion to bande ko sala Nzamba za na makoki ko futo ko leka et soko ndimi lelo ko zonga na nzela Nzambe Dieu va te donner et l'autre comme sous oh bien aimé comment Madian Aïba qui était bien aimé Nzamba bisi bana Israël Isaïe je crois Isaïe 62 et c'est bon je ne donnerai plus bien aimé ton blé comme nourriture pour les fils de l'étranger plutôt pour comme nourriture pour tes ennemis et les fils de l'étranger ne boira plus jamais ton vin c'est lui qui fera du vin les boira dans la présence de Dieu. Donc, quand on parle du vin on voit la jouissance Nzambe alobi ke na kopesa son nzela te na blé na yo blé oyo bokoli fils de l'étranger aya koliango pe na kopesa son nzela te vin oyo nyoko ameli po nango moto mususu mwana mopaya to mbanguna no ba mele yango engolo banini ke Nzamba ko permettre soute ke mbuma ya musala na yo mbuma ya mutoki na yo mbuma ya ba peine ba sacrifice na yo batu musu banda koliango batu musu bando bénéficier nango au détriment de toi-même et je prie comme prophète de Dieu laisse que la grâce de Dieu te localise d'une manière assez que bien aimé que Dieu te donne au-delà même de tes investissements, au-delà même de tes sacrifices, à cause de sa grâce et à cause de sa faveur, que Dieu vous bénisse. C'était bel et bien moi, votre humble serviteur, le prophète Élisée Kongolo, le responsable du ministère Exousia Ministry. Nzambe vraiment Pambulabino, à l'andi exhortation, pour sa prière pour ta vie, tes affaires, ton foyer et autres domaines encore. Tu peux m'appeler, tu peux me contacter par les 00243 85 044 13 13 00243 85 044 13 13 et dodo préparer milulu moko minene makasi yokozala na Kinshasa awa précisément na commune ya Ngaliema
na Mbinzo zone na route de Matadi na Prince wana na route de Matadi référence nango ezali arrêt Gramalik juste en face il y a école moko liloba juste en face il y a école lobana et na salle mo ba bengi salle Esther, c'est une très grande salle, c'est là-bas que tout ça la conférence na biso il y a oracle eza programme oyo to pesa ka likanisi nzambe pona mboka Congo likanisi nzambe pona église corps du Christ likanisi nzambe pe pona ba vie ya bato d'une manière individuelle et za ka ba temps oyo to bondelaka pona ba cas pona ba maladie pona ba problème et ba témoignage eza vraiment ébélé. Donc on a Kinshasa kozanga te kozana biso le 4 octobre à partir de 16h30 dans la salle Esther et pour cette grande activité oracle. Tu peux recommander les membres de ta famille baya kosamba na biso longo na bikenzamba lola akozangate kopambola yo. Donc soko olandi biso ozana pour sa prière, je donne encore mon numéro donc 00 243 85 044 13 13 Nzambe apambola bino. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nengo bimisa ki Israël, na se a servitude d'aba Madianite Nzam, nengo bondela au nom de Jésus-Christ, ubanda ko bimisa peuple na yo nyonso bazolanda biso na moment oyo na se a servitude nyonso na kombo na Yesu Christo. Ba oyo Père éternel Dieu, bande ko constater ba perte, bande ko constater que ba une incapacité Seigneur de jouir Père éternel Dieu par rapport Seigneur Dieu, il y a ba free par rapport il y a ba sacrifice na bango, il y a investissement na bango, il y a ba peine na bango, il y a ba larber na bango na kombo na Yesu Christo. Tika ete Nzambe obimisa bango na se contrôle, il y a milimo nyonso oyo e bande ko gérer bande ko bumbisa misala maboko na bango. Bible lobi Seigneur Dieu ko pambola misala nyonso o maboko na biso eko sala. Pe Bible bakisi que précieux trésor au pesaka mutu ezali activité et tu veux que tout travail procure de l'abondance. Tika ete Nzambe misala na bango et procurer les bango abondance. Nengobi que je ne donnerai plus jamais ton bleu comme nourriture aux fils de l'étranger et tes ennemis ne boiront plus jamais ton vin. Laisse que Seigneur Dieu de grâce, parole prophétique oyo et koksama na vie à moko na moko au nom de Jésus. Peut prier na ngeze sou makasi Nzambe ou remplacer les années qu'on dévoré la sauterelle na vie à moko na moko. Tikete le boko na nguya et côté na ba domaine nyonso dans lesquels Seigneur Dieu peuple nous bazo vivre perte, bazo vivre Seigneur Dieu manque ou incapacité moko Seigneur de jouir Père. Na bondeli na kombo na esbitumba nyonso Seigneur ya manque à jouissance et que ne mosika vi na bango na bokonzi mosala Yesu Christo na ekulusu nde na bonde na bi. Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.